eza que tozwi Fredi Bolenge dome oyo azali yende abalaka Mami Chibola tozwa ye nano tokobenga ye na nzela ya singa toluka kozwa ye mpona kosombitinya makanisi na maye matali likambo yango. Allo Mama Tatiana Sango. Ndeko Fredi Balenge, voilà. Mbote na yo? Mbote Mama Tatiana Sango, mbote na bandeko nyonso to ba Kongola ba kolanda biso na monde entier. Merci beaucoup Ndeko Fredi. Ba vidéo moko euti kotambola awa sur évêque Pascal Mukuna. Est-ce que otali ba vidéo ana? Oui, Mama Tatiana Sango, isalina en tout cas moto mapasi makasi na komona ba vidéo na e kotambola contre évêque Mukuna. Bon, nga vraiment naza penza na makambo ya évêque Mukuna tengana naza toujours na makambo na ngai parce que d'accord. Ndeko Fredi, Mami Chibola aza nani po na yo? Mami Chibola aza mwasi oyo ngai na utaki kobala ye na 2019 je crois na mois de août. Mami Chibola. Ouais. Mami Chibola nakutana ye boye te na Congo. Natika omone na Congo te mais na utaki koya poto na 2018 donc nakomi awa na 10 mois nasala na Mami Chibola relation na Facebook. Toza relation na Facebook twandi kokoma na oza nani tenga naza congolaise ngapi naza congolais naza mwana komi na Kalamu na Yolo expliquer ngai te yo vanda natindi $500 nga bizwa mbongo wana eza 500 yozwa $100 pesa papa leki na ngai $400 bazwa $200 eza mpona transport na bango ya kokende kozwa ka enveloppe bazwa $200 batia na enveloppe bakende kozwa nini facture na famille ya Mami Chibola. Ok. Pasteur nanga pasaleka ndenge wana ye azwi $100 apesi papa leki na ngai wana $400 batie $200 na enveloppe bakie kozwa facture ntango baye na facture tie kosala do après 3 semaines naye kotinda mbongo ya libala makambo nyonso tu Mbongo ya libala otindaki combien? je crois mbongo ya libala atindaki kozala ba $3000 ou bien 3000 quelques dollars. Donc oza na mbongo yo moko otindaki te? donc position mbongo oyo natindaki ekozala $3000 nayebi te soki na basali mbongo likolo wana nayebi te mais oyo nayebi natindaki na biloko nyonso bakomaki ezalaki lokola $3000. Donc na biloko bakomaki ya libala nde esalaki 3000. Ok, $3000. Ok. nakotinda mbongo wana papa leki na ngai moya ntanga komona eza te parce que mpo makambo wana azomona comme ezokotala nde na politique naye kotinda mbongo papa leki na ngai ake na agence oyo ria je crois akozala na bafacture makambo tu ake kozwa $3000 aye kosangisa bapapa groupe na ngai bapapa leki
na ndenge ya libala jamais noko wana mukuna atikala ta kopasite na libala na libala wana ndenge bakende kotika mbongo mukuna azala te donc makambo nyonso tu mukuna azala te jour na benga mwasi na bome ndenge nini yo lobaki mukuna aza noko no meza responsable na bino ki kobala ye siko moto tozomona na foto na mami Chibola ezalani eza yo ngai nazalaki ngai ntango na tini mbongo libala ngai nazalaki sipesi na Congo te nazalaki sipesi na poto awa États-Unis moto avandaki na kiti ndeko na oyo ya mobali ok moto apresente ngai eza petit frère na ngai komona Hervé ne moto akende kopresente ngai lokola mobali eza kosalaki naye kotinda mbongo ya libala mbongo liboso natindaki ntango noko na yo tosolola mpo libala esi ekotaki te jour moko kutu azalaka pa nabenga na telefone azalaka kuna epa mokolo nayebisaki naza mpe na beso nano napesana ta eveke mboti lelo na yo te aza na bato na biro sila soki so bato babimi apres mango na koluka mwayeki na kopesa telefone kosola nanga bi oki pa de problème apres wana ekosalaki aye kobenga pasenga eveke ote aza na bato mwana pesa telefone ezala te donc tuka lelo oma esima te wana fo ozela ta jour mosusu mama Tatiana mwana mwasi wana apart na ngai naye koremakeki na Londres mpe aza na jeune moko kuna asala ajwaka naka meme makambo wana oyo aojwe na nga na Londres donc aza mwana mwasi moko oyo azotambola mabe ya kosakana te preve ya mwana natindi mpona bafoto merci beaucoup ndeko Fredi tosolola ntango siko libala esalemi na makambo nyonso oyo yo omonaki mpo na ye na ngonga oyo yo na ye bokomaki na niveau nini bozalaka na bolingo non mama Tatiana ntango tokomi badécembre naye komona vraimen makambo na éclaire te naye kosalaki nga ane nini yo décembre poto entre 2019 na 2020 ok allo tozoyoka yo décembre mpo bokosa 2020 donc décembre 2019 ok potokota 2020 naye komona makambo na ye claire te nga na biyo nga nazomona makambo na claire te en tout cas nazomona comme siki po ifale naya kini mpo naya kosisa makambo na ye poki aluka mwa ya korejoindre nga na poto ntango naye komona makambo na ye claire te nga bi en tout cas naomona makambo claire te fo nga nakata relation ya nga na yo natika yo vraiment en tout cas naomona makambo claire te parce que lobi soki oye poto le mosusu okoluka mwa ye otianga motu nanga trouble ya mosusu makambo oyo nga naza nango besoin nasala mpo na vi na ngai oyo naobule le mosusu okoye na poto mero ya mosusu otianga trouble nde apatia wana nakataka relation ya ngai na mwana mwasi wana nabengaka yesu te nabloka ye partout ya bafacebook bamessage banumero ya telefone nabloka ye partout ndeko Fredi tozonga moke ntango oyo okendaki kobala ye yo ozalaki represente epai ya ndeko no ya mobali quand même mami Chibola apiblia bafoto oyo biso tozomona na page Facebook na ye merci mama Tatiana mpona motu wana mama merci vraiment mpona motu wana mwasi abali esengo nini ok libala eza eloko oyo bayebaki te mwana mwasi oyo abala mami Chibola atika jamais ata kopiblie foto moko na Facebook nga moko kutu elekelanga meme na famille na ngai baoyo banyonso baza babi na ye eza na motu babengaka kutu na telefone me Fredi me ndenge nini mwasi oyo obali tozomona na page Facebook ata foto moko te apiblie ata moko te mpona nini oui donc d'autre part famille na bana na raison na kobenga bi mami oyebi depuis na balo tilelo ata foto moko piblie te ote naokompote Facebook na nga mikolo tuko naokompote ndolesa bientôt fona changer Facebook ndenge aza na 4 Facebook
Merci beaucoup. Oui. Ndeko Freddy Balenge to silisa émission na biso. Sika yo bosenga na ezali nini tango yo bengaki mama Tatiana yo lingini. Tango na bengi mama Tatiana parce que ifraki nga parce que moi si oyo yebisi nga ki mukuna zalaka noko na ye lelo oyo komi na réseaux sociaux na mondo tiki mukuna nde mobali abimana ye abimi pina leki na ye. Yango na bengi mama Tatiana ki ngai nazala po bosenga na nga zaki mwasi wana ifo famille na ye bazongisa mbongo na ngai ya libala oyo nabalaki ye parce que eti azotambola mabe na lokuta na monoko na makambo mabe na monoko bezo na zaki azongisa mbongo na ngai ya libala mbongo na ngai bazongisa mbongo na ngai oyo nabalaki parce que namoni leki na ye leki na émission avesa amemi bafoto oyo mobali na ye akala balaka ye me bafoto oyo nga nauta kobala ye sikoyo ata moko te namoni leki na ye balandi yango deja bazomona balandi bafoto wana sika ndeko Freddy po te tosilisa émission na biso soki ozali na mbela to mpe likambo moko ozali na yango ya koloba loba bai kongomani bai diaspora biso banso toyoka yo. Ok, merci. Na yingo baboye bandeko nango bakongolais bafrère basere bayaya baleki bakulutu en tout cas oyo ekomeli nga to mpe ekweli ngai no eza ke nazalaki vraiment vigilant te bana basi oyo tokolingaka na bafacebook ye mosusu omoni mwana mwasi na facebook olingi ye mosusu azolela te histoire moko boye oyo eza ke ya lokuta ozomona komisi mwasi oyo ye mosusu so na se ye mosusu akose comporte bien soka eza bongo te ngai makambo ya évêque mokuna ngai naza kuna te donc soki aza mobali na ye ngai naza kuna te ngai eloko nakobela kaki mwana mwasi wana famille na ye bazongisa mbongo na ngai oyo nabalaki ye nasala yango te soki nasala yango parce que ye ayebisaki ati mokuna aza noko na ye mais lelo oyo ekomiki mokuna akomi nde mobali na ye donc soki nakosala yango ezaki aza mwana mwasi moko oyo aotambola mabe mbongo na ngai bazongisa yango makambo na bango soki makambo politike ngai na kate ngai bezongo ezaki mbongo na ngai ya pasi oyo naoloka na poto awa bazongisa mbongo na ngai nde eloko nakoyebisa bato nyonso mokili bayebaki mwana mwasi wana aza mwana mwasi aza serieux te aza moto ya lokuta ebele aza moto ya lokuta ebele azotambola bien te mama Tatiana. Merci beaucoup ndeko Freddy.